dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le faire mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant le peuple, il y a Mathieu Kendaroluka, il y a Nganga, parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Vous nous suivez de partout dans la ville-province de Kinshasa ce lundi 16 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à Masolo et à Congo Télévision, la première chaîne numérique et professionnelle dans ce numéro spécial des Masolo et Pasteur. C'est numéro spécial. Pourquoi spécial? Parce que aujourd'hui nous sommes en face d'une servante de Dieu, Lelo Tozo Yamba Mosali Nzambe Kasazali Mouassi. Voilà pourquoi nous disons que c'est un numéro spécial. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour la fidélité et la confiance. Bopé Sakana Masolo à Congo Télévision, et merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Voilà votre émission, cette très belle émission, une très belle émission qui répond toujours aux questions aux téléspectateurs rebellés, mitunaka, chrétiens rebellés, se posaka question. Voilà une occasion au bozwaka réponse na mituna na bino, et une émission qui a pour but aussi de bénir des familles, de sauver des vies, d'édifier le peuple de Dieu, d'exhorter surtout le peuple de Dieu. Babunganzela te kasibalanda yemoko nzambe oyo akela likonase akela biso. Voilà. Alors aujourd'hui je ne suis pas seule sur ces plateaux comme je l'ai annoncé au départ. Je suis accompagnée d'une servante de Dieu, Maman Patricia Masongele. Na bien ake maman parce que c'est une femme inspirante. Azali maman déjà tout le monde a na Masolo ya Congo Télévision, mais c'était dans Masolo ya ba maman, et aujourd'hui to yabie na Masolo ya ba maman to yambaki lokola prophète, et aujourd'hui to yambie lokola Mosali na Nzambe na Masolo ya ba pasteur. Mais to komi tuna pourquoi ko yamba maman Patricia na Masolo ya ba pasteur, et bien évidemment aza servante de Dieu, et pourquoi pas to yamba epe na Masolo ya pasteur to mona kamibali. Mais aujourd'hui to zali na maman en face na biso à qui j'ai dit bonjour maman. Bonjour Yaya, na sepeli sokoleka na plateau na yo po erna lekaki mbala simana lobaki nzamba pambola nzamba batela biso soka koyate tozanga te sokola koloba na tsana kombo na eto kopesa ba concept na ba réalité o elekaka na ba vie na biso normal. Nzamba pambola ono sepeli so yambanga pambola regia pambola batno so ba olanda biso biskano so bazali ba obazwi baku ya olanda biso na tongo to pesi ba bonjour. Vraiment, tu as dit que tu as Masolo ya Congo. Qui m'a dit que tu as peuple nzambe, tu as batunyo so bayeba o bayeba kati. Na ozanga te ko ya pona ko intervenir. Yango na Yesu sulilo ana plateau kuto solo. Vraiment. Alors maman donc on peut se maloba rapidement. On s'est présenté parce que bisoto ebio déjà maman Patricia Masongele de l'église La Résurrection, mais les téléspectateurs au bazotala yo au batala déjà ba ebi ce que zanani, mais au bazui libaku bala liboso balanda yo ba eba pe maman Patricia azanani église nani aza église nini azana ministère na e ou comment. Maman Patricia aza musala nzambe na sepela babenga musala nzambe o batumi bakuma basé na ba grade aza boya aza te aza musala nzambe o nzamba ponaki na te évangile babongola motema ba bayebite bayibaye na nzela nanga na kambaka église La Résurrection na musala na nzambe. Ok, maman Patricia, église La Résurrection, ils allaient na ba cellule mususu to izaka non to zana na cellule te église izaka moko na kambaka. Ok, ezawa ezana commune Kalamu. C'est bon, on peut s'adresse na suka. Voilà, maman Patricia lelo na annonça qu'on a deux parts na Masolo ya pasteur, Masolo ya ba pasteur, ba téléspectateurs, ba mona kato ya ba mingi, tous aura beaucoup plus na ba homme de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es servante de Dieu.
et puis il se pose des questions. Est-ce que maman, est-ce que tu cocos a appelé un pasteur il y a moi si? Est-ce que moi si peut à côté? Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces différentes questions? Oui, moi ça côté à pour unité. Histoire mon embêté là-haut, bah tu peux bah au cas moi pour bah tu vraiment caté. Ils ont bah pasteur batté à rango, ils ont bah servant dédié au peut batté à rango mais batté à rango vraiment caté. Yesu masiyo atambola kila ba ye kolina ye. Yesu azo bala mo ke ne moka lobi avant soso elela o wanga na ngai. Moye kola Yesu na boya kiango alobi te maître na yebi ningo zalaka na yebi miracle salaka na yebi nde na nzimela kayo. Mais tangu soso elela ki o ya te ki moye kola nzambe. Eza ki soso ti. Aza mutu taza nyamati. Moto atamona ki par la crise atamona parce que o biso to te akalelo tozo te événement automonité tozo te yango za par rapport ya konzima kaka to yebi ke nzamba azalaka mais moye ko lia Yesu atambola kana Jésus donc o biso to te akalelo ya banda vivre mais moto azongi se na nzela tsakenda ke bongo la motema ezaki soso tangu soso aleli ndenge ya yo koloba so makametra loba nanga mais soso aza nyamati bonga moi sina aza mutu na côté évangile impur moyen ote exacte bon na o choqué batu mo muke eza na bekolo mususu nde bango ba reconnaître ka basité OK et comme pe ba pasteur mususu ya bekolo wana bango pe bazo kamba d'église donc ba coutume na bango ni seul que ba reconnaître basité donc eza pas si pas reconnaître basité ça ka évangile moi muke pasi yango wana. Mais moi ça côté ya Bible lobi na mkona suka na otinda molimo na ngai pa ya batu nyonso tamba bi batu nyonso c'est que ça na mwasi na mobali mwana ko mukolo na te poaniza mapesinga don atie don katnanga ya prophétie na le prophétie pour na batu ça côté oui tant na lobino ainsi dit l'Éternel les na te yo sango malamu bon kaka cher ne petit singa même ba pasteur balobake moi ça côté à tena ba ministère na bango le ba ministère bango ekeli boso eza cause ya moi si ba kosa ya bino total même na ba réunion total na makambo mingo bango bazana na organisation ba ne pas basa rebelle basi siko yo ebisanga moi ça en valeur te ana valeur ana valeur makasi maman Patricia. Mais comment ça se passe la gestion de l'église na foyer parce que za maman ben na foyer pe bazana besoin na yo kobongisa ndaku kolandela moi papa bana et tout mais koto pe l'église et singara ozala wana à tout moment ba retraite au sala ba jour comment ça se passe vraiment gestion wana ya église na nani na foyer Géraldine eza moko ya likambu oyo lelo même na et touché ba côté nyonso batu ba kokabola ba vie ya batu te OK naza deux vies différentes nanda kunanga nazara Patricia Masonge l'église naza mama Pati pasteur wa kambaka pepe nzambe na kabula vie nanga papa pa sambela l'église non asambela l'église nanga te ala pasteur na yakindaka et bon point croyance bakanga mu tende ko kabola bongo mabete pour bana moi si faut la l'église à mon eza croyance mama au moins que batu batie makambe be na mutu yango lelo ezobota makambe bele croyance bakanga mutu tende na zabui nga chrétienne moi nanga pa koza ni musulman eloko zakanda banga nzambe eloko zakabanga nzambe au moins lelo makambo wana ememi mbilinga même na basali na nzambe to kabola ba vie na biso pasteur nanda kunaye d'autres familles pardon maman Patricia na kato mukie un jour na yo ka mutu mozoloba nanda kunangai mwasi nanga na bana biso église moko ce qui problème est komi vous avez église différent ba obelela nzamba nani ba otika nzambe bon bazo kanisa to na banzambe bele il y a un seul Dieu tozaka na nzambe moko mais mutu na mutu ayambi nzambe na lolenge na ye siko nzamba bengi mwana nanga ndeti nga bana nga na ndako asa na église nanga te retourner ouais asa na église nanga te bango ba onzimela nzambe ya pasteur na bango wana na moyo na mabepe na kati ya makamba osala te
na kokanga ba makasite avec le temps soki nzamba sepelaki mwana nga aya na ministère nga na okamba nzamba osimba motema ne parce que nga na botami na famille chrétienne te papa nanga abanda osambela te mama nanga abanda osambela te bon na se retrouver na sambela randeni na se retrouver chrétienne ndengeni donc eza soko komo lobake obligé na kati obligation comme le kwa na kibomutu au contraire makambo nzambe eza molimo nzambe soko sepeli mutu ana ya pana wasambela pana yo te mutu convaincre bible lobi mutu mota ya kapa nzambe saki nzamba binga soki nzamba sepeli ke ba membre ya famille nanga baba de prier l'église on a okamba obenda banguti mitema ya bato se simba mapa nzambe maintenant on comme obligé et puis ezama ko likambo o lelo zo tungisa basala nzambe mingo bakambra ba église soki membre ya famille na za église mususu ata za malade ya ko assister te eza erreur o nzambe wana kaka o yozo sambe yona ka nzambe te ce que to sali comparaison na ndenge il est c'est Dieu. Oui. Soka zo sambe la zo be la kaka nzambe Yesu masio akufa ene kuzu kuna tia na biso attaque pas collègue musu c'est un problème tenga na za akuto moi na église soka za na problème na tala ba grâce na kokuta collègue na mo pasteur za na grâce moko o zo senga na moment na ke moi na za na problème no tinda it kende kuna bondeli pona yo na suka lokumu ezonga kapa nzambe mama lokumu za ya biso te nyoso to sala ba kapa nzambe donc ezati ke foka na loba ndetinga mobile nanga linginga na yokote déjà bonde la kan église mo songo paka ce qu'on fait yondo landai au moins les camarades ça passe ce qu'on maman nga na ebisa na lobi te pour abonde la pepa ya prophétesse na ba prophétesse na bino wana tenga na lingi ete okoti mbilinga ya yebininga yo kanza mena nzela prophétesse wana ayebi pe miracle ça mais avant kutana yo siko yebisanga na bonde la pa nzambe nzamba simba motema na ye ayeba kazui servant de Dieu aya to sela nzambe. En tout cas problème yango pe panza ba foyer trop ba couple belé makambu ya église ceux qui déjà ba yo kanate net musulman akutani na chrétien au côté alobi Jésus aza prophète de l'autre côté au alobi Jésus aza nzambe te donc au mona ezope ça vraiment bon na kati mo muke mama na mona débattre parce que nga na bela maladie ba maladie ezaka batanda ka libanda ne toko ba ozela ka so poku fa so ba famille bazala pe na ba raison moko muso be mbula ya makasi ba tunyoso ba koti na ndako ba bosali ke batika mutu ne toko na lala na moni mutu mo ba bimeli boso nanga mutu nga kanga liputa mo ndeto ndoka maputa ba kandeto ndako saka kangi boy na mutu abisinga patricio leli boy pona nini ngabi naza maladi nazo ko lamuka te mutu pa hotele misanga azate bangu nyoso ba kimi mpe pambula ba koti na ndako abi oza censé akula na sete na maladi nzoto na ondenza ba kelela yo fosa na musano kula na sete oyebinga ngabi na yebi otabinga papa Simon Kimbangu. Ah bon nga papa Simon Kimbangu omoni batanga ba photo ba image ya matakeza ngati ngai moto na bande kulata na bande kokanga liputa boye te tondo sa osa ba jali pate ba kebo tondo kama puta boye abi na bande kokanga liputa boye na ye puna telemisa yo okolala na sete ozana mission asiminga na lubo wana batonso na ndako ba bosa na moke batika muta maladi na libanda ni toko obika mpepambula na mpepambula makasi bat bapoto nande ba se perdre ke batika ngai atelemisanga na koti na ndako na kezwa kantine ya pona na otoka mai na sokola batu bakamwa na telemaraté na tambula te sekonde na monanga papa Simon Kimbangu ndenga aza chrétien na osamba na église de réveil na oloba sekonde donc makambo ya papa Simon Kimbangu wana eza idolâtrie te non eza vrai excusez aza grand esprit oyo batu bakotanga bakomone nde batanga wana te et puis batu mi batanga komone po bamona eti nga mutu kuti na mona batanga komone excusez-moi nga la mona batanga na komone bungu te na telema mama batu na ndako ba cria na zui cantine mai na zomona kwa mutu mwaza ko accompagner nga na zui cantine mai na keti na sima ya ndako na moni lokwa mutu aza ko accompagner nga zo landa nga tina sima ndako na sokola banda mukwana na bika na biso ke na bela oui na obela na mutu mais maladi aussi on a lisangate na mona Jésus Christ na mona papa Simon Kimbangu na croyant na Christ na za chrétienne na la prophétesse
elikolo ba makamba molimo to sangisa ngo na nzoto te yango moni pe ememi ba séparation même na l'église bato église est-elle bana église ya pasteur o bana église ya pasteur so bakutana ba swanaka mais ba pesa ba pasteur respect eza kare mais ma bien miso nzambe hein to te ya bango amour moi na so raté éducation na ndako ozongo na église comment bana église ya pasteur on a bana église ya pasteur o ba swanaka tant ba yeba ici pasteur na banga bien faut bo telemela bango pour pas ba telemela nga ba biso na bango to ande morote to landa na to sa ba modèle na ya Christ non bon tant yo lobi biso na bango to ande morote c'est que to za na nzambe mususu to bombaka nga na ye bana nga na terre bango mutu nyonso a un évangile faut ko bala mutu nyonso azolo bakomba nzambe il faut pesa un respect na valeur parce que lobi kombo ya mutu azali kolo so aza makambo musu wana etali biso te mais oko titoye te so titoye ko titoye penga mais lelo eza kawana te na ba bana misu ya l'église maman Patricia tokota na likambo ngo ya sujet na biso ya lelo vraiment to lobela toza vraiment na ba comportement de nos pasteurs aujourd'hui à l'église. Comment est-ce que ba pasteur ba comment aussi comporter déjà flasher biso mwa ndambu likambo ya comportement ngo ya côté séparation. Donc ba pasteur ba comportement na bango ces derniers temps et surtout que yo pe oza mosali na nzambe fréquentaka beaucoup plus ba pasteur oyebi comment est-ce que ba se comportaka. Aujourd'hui ba pasteur dans nos églises vraiment ko banga penza nzambe sans wana apparemment ils a des sous-soutés. Aucune église okuti pasteur moko na une église à 4-3 vraiment qu'est-ce qui se passe na bon côté et ça quand tu as na bandako moi na za éducation na ye biso so to benga nzambe papa nzambe bengi biso mais azan lolenge na lolenge abengeli mutu na loba en église ndeti bana na za bana ba l'église est-ce que moi na nga mobali na ko po lula ye papa to mama tanga bimi na mwana esali insiste bon ce côté on yo bima na ba l'église osakani eza mutu na photo mituna bana o nzamba pesi biso to kamba apesi biso bango poto lakisa bango monene na ye un jour ba hériter royaume des cieux jamais ata komindeli mama jamais na talaka bana nga na misu ya bana batikala bana baza bana ata lelo nzamba osunga na église na bénise président de la république aza mwana na yebite bango basela yango na lolenge ni bakomaka bongo mais mususu peza omoni basi ya basala nzambe des fois mususu peza uti pa na bango basi ya basala nzambe bakanisaki kobala mosala nzambe eza lokwa bali angelo abali mutu te nzo ndi papa sa pe na ba sentiment aza na lolenge nyonso o mobali azaka nango mais tant azo pa mama azo trouver le côté comprendre alors mon le côté mobali alingaka eloko moko flataka eto tiré parce que azo mon eloko moko te pas moi si ataki kitamba na mutu ya lobi abala ki Yesu kitambala ne longwaka te asokolaka mutu na yete arovana mobali habite bafana na mobali ndenge nini mais protocole ayebi tant ba meki protocole ba moni simbi ba ok pas protocole. Donc eza makam o ko taper so totali propriété hein bopeto ya nzoto pe na basi ya basala nzambe belé bazala propreté o moni ndenga na zala boy so na kende ti collègue na mon pasteur abengisaka na église o mon na bende mos na ko mal à l'aise pona ye lisumu na yeso atie manzaka lisumu na yeso ka tie plante lisumu na yeso ala ti ko ba kitoko assez parfumé mais azana ana sorcellerie contraire sorcellerie de bom église sa plante sa manzaka la telamba kitoko poani poza kitoko na miso mobali na yo mobali no tanga zo na église atali boatebe amoyi muta olinga te poyo le kibato so bazawa na te mobali alulaka côté protocole alati papa taliye mais là te na ndenge na yazali balinga yete mobali alulaka l'église so mama pati epekisi ba nini ba manzaka ndengo oloba na ba plante soko tiango la TSPDS Satan kiti epekisi pe to sokola nzoto mai pe ba pekisa epekisi pe parfum kitoko te
et puis c'est pas ma faute avec to côté car à ceux qui amène arabe oh l'église va tinda ka yo kangisa ngo skola modèle mususu oko quand ça peut ce côté va beti moi fantaisie papa tel habité moi songa na lula ka ye après pas protocole que tozo pesa ba papa tozo lobela bango oui mais total et outil penda wapi et outil penda wapi ngana lingate na porter jugement sans que na yeba avant on porter jugement les kambango sama ki ndengeni lelo ba papa baza victime au moins on a zayi pasteur te na ndo comprendre ba pasteur te pasteur soka sa les kambango no mo ah mo sole nzambe to yamba bato hein imagine toi na ça séminaire na kati ya séminaire moi na nga église ya na fiancé na ye na ote ya fiancé na ofiranga miso fiancé mon église parce qu'on a monté à yebi penzi évangile malamu te na monté à yebi musalo azo sata oloba nieze occasion moi na pe azaki moi azepe na mbongo hein avec occasion pe nzamba tindelinga mute ofinanga miso lokoma makangu ya mobali ya mwana soni au baby c'est évangile naza ko encourager ba pasteur te mais nazo ça ba maman pasteur ba mibali bazaka face na bino baza mibali na bino na bandako bazaka ba pasteur te aza mobali na yo ofwa lula yo faza no foza kitoko na misu na ye ozo perdre po ani po azo mona solo ko lulela yo te protocole azaka soin maman Patina de part oyebisi biso que yo autorisaka bana na yo église et si ka ba ote évangile ba pesa litoyi ba yo kanon si je comprends bien. Est-ce que vous avez évangile? Tu peux pas faire évangile. Oui. Mais si tu as le Christ. À cause d'un problème, naza ba collègue langa ba sala nzambe. Moi na nanga za malade, mon abi que collègue nanga naza na grâce soit bondel poni aubika. Atele pe liboko. Atele liboko na bisa. Mais aujourd'hui maman Pati, ba église est belé, ba osale ya su nzambe ya soloté. D'après ce que to ba information, ba investigation tout ça et puis population ba ebisaka biso ba pasteur ebele ba osala ya sunzambe ya soloté bango population ba la mwana liboko bongo par rapport ya ba expérience o bazomona lelo o mona pasteur akabeli mutu mbongo et après ba mwa boyo kake mutu ana akufaki non seulement mutu moko mais au moins esalemi 2 à 3 reprises mais et aussi au monde que Moutou a interprété donc prophétie est solo. Bangambo est solo. Mais Moutou a un solo. Au monde a tel libo qu'on a place à Sambela Ponayo à Zuinde ou Ezakatina. À Bendi Malamu à Zuamali. Nana no balkamoko ba na nzambe faut ba sala prière ya protection. Parce que tant on a protection, so ya meka sala makamuni wana esimba te. Na olobate ke ba pasteur baza mabete oui. Ya mabe baza est-ce que malamu eza mabe pesa ngati hein ya mabe bazali mais nga ena zotinda mwana nga na préparer na prière soki oke o salelo moko eza contraire na bonzambe mbama ko esala mate po baza na se grâce nanga malgré na tindi na tindi po yo la kise biso ke nzamba za kati na yo soki yo ngo balolo yi bato saba esimba te mama nzamba bazali tout puissante. Tout mécano peut que makasi ya nzambe pinda. Lelo komi lokola diable ndaza makasi koleka. Nzamba zana makamso asala makamso asala kati. Te azali tout puissant. Tango na tini mwana nga yo bonde ya pone nga na tiake da luboko. Na bon na lo yebisa ke akepa ya collègue nga uza par rapport ya grâce au nzamba tie kati. Donc nzamba za problème eza siko nzambe o mutu wana zo sambela. Parce que dernièrement, tout le monde a pasteur moko a sali confession que maman solo oh ya lobi nzambe nyonso ya sambela mais ngalo kana osela nzamba kila likona si na tindi mwana ngana kombo ya Jésus Christ akufesi la kwa pour la tiana biso mais liko ba oh yo sala et simbate nzamba le tout puissant et simbate. Et lorsque tu commis na bakawana que étoile na ba yibi batela que liboko ba benzi ba bénédiction et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer? Bon, yo kende la kindenge nini pa basala nzambo. Problème zoto za. Mais kolukaka nzambo. Koluka nzambo ngo ya ndenge nini? Nzambo des personnes au baza ko abandonner ba père spirituel na bango. Pour akende pour ka ki mutu ana za na prophétie. Mais ce qui père spirituel noto mère spirituelle na za prophétie. À cause apena dom sou nzamba ti caché kat na ye. Pour nzamba ko pesa mutu vision te ça que apé ses provisions. Zama travailler à bon côté après ça la prophétie na pasteur soit tali
ye ba oluka prophétie ya za prophétie te na suka osani ye pa ke oluka yango faut ba basa l'enseigner l'église lelo to za ba problème par rapport à l'enseignement ba basa enseigner lisusu te o moni biso de quoi to zo ki mwangolu ya ko enseignement na 4 lois spirituelles biso to zo enseignement yango moni to vandisa ki pende évangile na ndengo nzamba lingeni so na biso ke naza prophétesse mais na yamba batu na kayete au cas mwango hein. Bon, on te que le prophétie te. Tant mal le ainsi dit l'Éternel, ça me soit c'est peut-être au Kabilanga a aussi ma montée manute. Et ça te fait autant au pananga. Nous surtout les a te copier mon kili. Hein? To copier ingi mon kili ba sen nzambe. To zonga. Zonga na ndenge nzambe lingela kibiso to sa musalango. Prophétie oui, eza malamu. Pour battre basoka ainsi dit l'Éternel. Mais quand qui sabana liloba na nzambe et les qui malamu ko leka prophétie. Pour moi nous ayebi parole. Attaque écoute na pasteur moko ya mabe na nzela et oza passe pour pasteur na telo boko mala moko ya. Pour tant ya zo loba a comprendre que oyo azana libanda, oyo azana kati. Donc to teya, to enseigner peuple de Dieu, enseignement za souté. Et puis ba pasteur ba komo banga ko enseigner bana na bango moko po aubima ko leka ye. Erreur. Il y a des pasteurs qui ont chair de janvier à décembre. Ma fati ba pasteur ba otalo eh. Oui, ba otalo. Pasteur ba collègue na bangote. Non, pasteur ba otalo li ba auto sala. Eh, ngapela la kantina on bilongo la terre. Tant nous avons chair de janvier à décembre. Tout peut ko bela. Mongongo pe ko sala mabe. Parce que somme enseignant qui 2 3 ya bana nga. Moi te que moi équilibre sala. Le long on a prêché, l'obé kuna musupa koko prêché. Pour ça comme ça nzambe. Parce que yo zo boya bango ba matana cher, po cher on epesa rani. Donc tozo tala mingo za matériel. Molimo za lisusu te. Dans l'église de Dieu, Saint-Esprit azo sa lisusu misala na yete. Dieu début bezolo ba sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons seulement rien faire. Église za makamba molimo. Tozonga na molimo mo santu. Bon, ceux qui n'ont pas de molimo, pour l'enseigner, pour l'action de l'église c'est Dieu. Ce qu'on a besoin pour la mabunda. Pour la mission, il a découvert grâce na yo. L'église est comme la posa na yo. Elle n'a pas perdre de place na. Mais nous sommes prophétesses, nous perdre de place. Na vie pas na yé. Ou outi pas na na longola. Mutute, faut enseigner bana. Nana tout na ba on bazar ba robot. Ne ba mata de janvier pendant décembre na ba cher ba kitarate. Nous autres, on a la faiblesse. La Bible dit nous autres, on a la faiblesse. C'est comme on va l'embarrater. Il y a un moment où on pasteur, le loso ba koina malade et ça ba ko récupérer ba ngote même pas médecin. Faut te payer maka. Libérer cher. Libérer cher. La kisa banana yo, steya banana yo. Bimisa banana on a kati etonga eza fierté na yo parce que nzamba pesi o mokumba o sali on a lengo esengeli. Comment yo ka yo monter donc nzamba ta parole kapa na yo mo. Voilà, mesdames et messieurs, Tozo Landa, j'espère que la question a bino déjà, comment on dit, biano, voilà, biano na ba question a bino obo se posaka et belé sur basali anzambelelo Tozo zo biano et pas maman prophétesse, maman Pati. Maman Pati, parlons un peu de ce qui se passe dans nos églises ces derniers temps, du côté Mambouya Monde ou Tolobi Lawana, que Yolobi au Sara prophétie na Kaete. Tout le monde a un peu problème encore, et comme que, comme l'église, il y a Bananzambe Belé, Moussoupe Lelo, au moins un dimanche, et comme mais moi, que l'église est zate. 3 ans, offrande. Donc, et comme offrande, qu'est-ce que c'est à 5? Bah, télémissi, oh, il y a $50, oh, il y a $20, oh, il y a beau. Mais maman Pati, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que ça a bon? Pourquoi ne pas mettre caisse moko ou 2? Il y a oh, ça c'est église, oh, offrande directement, on a action de grâce et tout. Non, le belo moko, maman lumière. Yo kasi Jésus, tant à bande côté na temple, moi, ça n'a côté à DB, les batambons bazarate na tawana. Bazalara. Babi Christ en d'autres mona batambongo, mais pas ni andimé moi sana. Pas ça qui n'y a ça qui n'a. Eza na pas ça qui n'y a sorti. Eza pas mis la qui s'akité. OK. Yango le na église to zanga. Mutu muswa une église alinga impressionné pasteur na mbongo. Les hommes de Dieu ne ba koyeza pe par rapport à makambo wana. Mutu muswa ayaka oto offrande amemi brique ya mbongo boy. Ata yomo. Hein?
brique ya mbongo amemi yango boye yema oto soko na ko mema ngote amemi yango boye la na panier France au moins mutu ndenge wana aza pe na ndenge ba opesele prophétie pour église ekoma kobanga brique ya mbongo wana ekende mais babosani mutu abenga ke po ya kotia brique ya mbongo na yende mokolo église OK donc là na terre évangile na sonité lelo bato balingi balakisa balakisa biso o eza matériel mais motema bongolité o eza important l'église bo bongola mitema ata yo tsaka $1000 en église ata yo tsaka $100 ata yo tsaka combien mais soko zangi bolingo o mona nzambe te ba pasteur ango oui bato na l'église baza ba panier 5 6 7 mais ça non ils ont dépendre na ndenge nzamba pese les visions na kono bateke za mabe na bi préparation baza na ngote on va panier monsieur yaka par rapport à préparation bon la préparation mo bozo sala et singa bo batsa pe panier mo batsa mbongo pour na préparation wana eza mabete mais ba pasteur ango o baza ba mbongo wana ba famille na bango baza ndeni ba famille ba sali ya nzambe baza ba famille plus malheureuse na sia moyo muto contredire ngaza ba sunga ba famille na bango te ba sunga ba famille na bango te ma ba di ba pasteur ba yo ka muto contredire yo azate ba sunga la kisanga ke ba sunga ba la kisanga mais Christ ote ya batu bolingo lelo na peso exemple moko ma lumière ba lobi na l'église na biso bandimi otozwa so na ba famille mususu ba yate bongo kaka batu ya famille ba yato sangana to ko atamisa tote to ko atamisa te point to ko atamisa tote ani parce que autoté à l'église na ba famille mususu tote ya ngote OK il y a des femmes ba famille ba sala nzambe o ba panzani lelo na oye biso po mo sala nzambe mutapanzi bango alakisi bango te nzambe o ya lakisa bana église eza moko likambo ya passion donc to comme na deux faces église face mususu na ndako pe face mususu oui faut kabola ba vie na biso te évangile tozote ya bana nzambe l'église to mema na ba famille na biso na yebi ke na ba famille na biso balinga biso te eza rare mosala nzamba kuta na famille balingi mais lakisa bango bolingo mi beko solo ya munene zakani amour lelo eza ba sali ya nzambe ba famille na bango bazanga na lipa ya kolia mais na suka tilt a pesa bato biloko kolia est-ce nzamba yamba ngo penza ba contredire nga c'est na lobby vrai te. Mesdames et messieurs, j'espère que vous suivez de partout place Bozali Boza Kolanda ma solo ya ba pasteur pe naza sûr que place Boza pe belé au bosota abiso le loto ko critiquer binoté mais juste que thème na biso ezali koyeba un peu comportement ya ba pasteur par rapport ya aux population par rapport ya aux ba chrétien ba ebisaka biso to yambi mama parti to ki comment lobby ba pasteur so bomoni keza le contraire mama parti a bibo ya contredire plateau ezali boya kobimisa ba vérité pour loba o eza bosolo soki tomoni que mama parti à lobby lokuta mais j'espère que yé pas lobby lokuta parce que aza mutu fréquentaka ba homme de Dieu aza loba obenzi ezali poto te ya maba o babungaki bazonga na nzela tosunga ba famille na biso te plupart ya ba famille ya ba homme de Dieu balelaka eza moko ya likambo o eza mabe yaya tozo te bana nzambe emso na suka kito za ba toto kabilaka ba famille ba yako opesi eloko ko li opesi mais na kati ya ba famille wana bandeko no baza quelque part o baliete avant pesa ne faut pas prier quand l'église on ensemble eza faux et archifaux yo nzamba benga ki wana nzamba ko benga pende ko na église ya collègue mususu mais o esengi assistance na yo pesa bango eza pe moko évangile eza kambongo eza kaka koloba maloba ya nzambe te ekenda de père na mbongo tango yo ndeko na nga oza mabe oyepa na nga mosali na nzambe na pesi yo lipa ole na biso nzambe aza malamu okeloba nzambe aza malamu lelo toza ba témoignage pe ya mabe na ba famille na biso eza par rapport ya conduite na biso na kata ba famille basala nzambe basunga ba famille na bango te eza mabe. Voilà, mesdames et messieurs, nous avançons déjà vers la fin de cette très belle émission. Masolo Yaba Pasteur, une très belle émission pour vous édifier, mais aussi kozongisa moi basali nzambe sika totenga maki ba chrétien ko bongisa esika oyo toninga kito bebisa parce que nzambe alingi to za malamu to sala bolamu kasi
mama na obosana oui pona bana o bazobima na basali ya nzambe pokoma obenga ba badadi badadi bongo biso ya basi banani bamami na bongisela bango kilelo na bango nde makambo na bango bamemelaka tango yo bimi na papa na yo bible elobi o amoni mutakala papa na yaza modi ba yo zaka modi po mona mutakala pasteur mama pasteur wono yo monaka aza être semblable ya papa nzamba tie pemi na papa o yo monaka ya salité wana o bino église bokwa kosunga te bosunga ka papa o be biso bopesi papa na sima obenga bino bokende sika bokendaka wana oza malédiction oza condamnation un jour yo poko koma mwasi ya mutu obeta histoire ni conscience ba servante de Dieu o babima na bana na église aye na mbongo aye na nituka aye na nini o maudire bango tant ka ba moni bolumbu na yo bana na baza maudit parce que ba ko mona bolumbu ya mama te tozonga na nzela bana na nzamba pesa biso za potote ya bango évangile un jour ba kota royaume des cieux na ndimi te pena tozanga mibali to basi na banzela na ndimi te obi ba nzela ti otika peuple nzambe peuple nzambe ba pour l'évangile lelo même mabale kaboni mwasi ya libala azomona mobali na ye mabe pasteur kitoko balali na papa tango mba pasteur ils ont sens bolingo ngo ndenge wana ils ont sens ni il faut tous respecter bango baza bato na nzana bango tozoyoka ko te pa ina nzambe mais tout ça mo différence moi si nyonso abimana homme de Dieu ana malédiction moi mobali nyonso abimana servant de Dieu au quand o yene église o memi influence o bimina ye pour influence aux en malédiction bo luka nzambe eri yango basela bino ba délivrance to kosa biso nde tozabe ndetinga na prêter serment na bible oui pour na ndimela nzambe nzambe ebisenga bo prêter serment na loba malobo na lobi quand même na se et quand même na likolo yo yaki po o mimi influence mbongo nzoto yana bolembu na koi na yo est-ce que vous avez la bénédiction la bénédiction la bénédiction te ba ke luka nzambe mbango ba déjà basel bobo ya lukanga tout ça prière pour la délivrance obimana dadi osama bébé civila o bébé civila yo yeba otangela été aza mandat ezaka nde ba député na biso bazaka pendant moment na bango ya musala ta sali mabe ba otanga donc nzamba otangela bango te jour à jour attends maman oyo katenda aflata biso c'est ba koya na bango nde ba koya te bino nde ba toza pembe na bobo se comporter bien OK ngana mona mutu aye na bureau ya pasteur aye le quoi na préparation chance na pe na zaki wana aye benozo sentir que on a ça moi cité maman na l'équipe na banzela ngo mususu ndenga ye le tel obi o aye préparation ili kokoisa ko yo ye dans la préparation to muta ko ya yo pandie sango ba pasteur ba koisa kabatu mais yo muto bandaki o ya kindeni teni wana bongisaki aza mombalite faiblesse ezali faiblesse eza mais na lobi nde ba o nyonso ba koya na ba sene na nzambe eza netonga nzambe eza pasteur moko bimana na nzela sala mbamba yo so délivrance. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, jeune biso ya lelo mama pati abi o nyonso koya na mosala na nzambe yaka koluka délivrance. Mama pati tolingi to kabwana na ba téléspectateurs mais tokoki ko kabwana bongo te sans pourtant to kapé mot de la fin na yo conseil nini okoki opesa pona bilenge oyo balingi bakota na mulongo wana ya kozala mosali na nzambe ba se comporter ndenge nini et aussi pona ba o babimada na ba pasteur babima déjà na ba servant de Dieu qui déjà conseille na biso lelo to luka délivrance et aussi pour de pasteur. Voilà ba pasteur nzamba bengi biso musala ngozaka pasi makasi. So na lobi keza pasteur na okosa parce que ozoka bola vie na yo na mutu moko mutu onsko azotino makambo o yo pe nzoto elingaka te. Po eza ba endroit musu biso to kindaka te. Eza ba milieu mususu to fréquentaka te etant que pasteur. To mela ba alcool te. Mais ndenge ya nzoto eza pasi po nzoto pesa na moi ya bolembu na welingaka moi makambu nango na tant oza mosala na nzambe petisi makambu penda mu ebele na opesa conseil pa basala na nzambe nzambo abengi biso aza munene ya mokili oyo maître na biso nda sali mokili bobanga mokili te soka sepelaki bana wana bazali pamboli pona yo ba okabela yo kosenga te ekitisa basala nzambe makazi oyebi mais ba quartier il y a des pasteurs surtout ba pasteur ba beta dame na bana quartier apesa nga kanda makasi
Pour moto betine dambo comme le quoi bami. Ote évangile ndeni. Tant que tout le monde na quartier wana, ebi ke ba voyou baza ba tumabe baza pour ba bongo la mutema na nzia na yo. Na ko fréquenter bango mais na manière wana te. Na sa façon de fréquenter bango. Mais la manière wana te pour dame comme le quoi la lisano moko hein. Au comprendre les autres kende ma bé. Il a des beaux zonga l'évangile. Musala o nzambe mutapesi biso mokili o ezara ya moto biso to sela ka to biso beto ba kolo mokili o poze ya papa biso ozonga na nzela basana nzambe o bomona rabana kitoko na église bozo bebisa église balinga na kati église te balinga te na kati église nzambe apesi biso bana na to kamba bango komona bango na miso ki mwasi na mobile tende yo monela ka bango ata akomi ndeni pesa chance. Il n'est pas un mobile, honoré, honneur ou un des pour l'église. C'est quand on a ban en église, ils ont quitté ça yo, il a dépassé à terminer la chair, so moni ban ande on a essayé bailler bien mon bimba. Donc si biso to moni na bilamba bana ba moni bolumbu. Ce que yo mo sala nzai ba mono bongo. Ba pour na ba servante de Dieu ba o ba comme ba lesbienne po na yo ki ba masolo pe, il a des servantes de Dieu pour na jalousie à mobile et tout mobile ça qui le kamo ya mabi ya lubi ngape na comme moi mobile. Contredit nzambe te nzamba kelaki au moins ça yebi pe nzamba ta ba capacité makasi kat na biso ba ministère ya bana mibana po tele ma biso tozaka na kati donc tozana un mot à dire soko koma lesbienne singa bolimbis zonga na nzela nzambe bible lobi na kat na moto mabezali mobali pa ko sala erreur yango te tindika okende enfer okota lola te tozonga na nzela ba servant de Dieu na ninga basala nzambe mingi ponga na sala Musalango na yebi ndenza honora biso taka honneur de la meninga na plateau ils honneur honorenga donc eza musala moko e ko même si ko yo s'attendre na ngote mais na nyonso tozongsa kubanga nzambe t'enseigner peuple de Dieu biso moto za la pas enseigner ya koloba to kubanga nzambe molimo mosanto tambwisa biso afin que ba désir ya chair et salamate na biso. Ok, voilà, maman. Alors, Batou, balingi ba kuluka délivrance et pas nayo. Comment est-ce que bakoki kozoyo par quel numéro ceux qui m'ont ezali ou peut se baron numéro pour baye banako contacter yo malam. Oui, numéro de téléphone ngeza plus 243 97 35 19 406. 097 35 19 406 wana ozwanga moko izape numéro ya WhatsApp. Ok, bon église ezap. Église eza so ba bengenga na opesa bango contact église. Ah moi opesa nini adresse ezate o boya ba pasteur ba Orlando. Te Orlando te. O moi tango vérité lo bama. Vérité eswaka. Mesunga keza kwa linyuka linyuka baso sokolela mwana eza po etelisa ye me mwana olela na sima so atelier mo ko mutala nzoto komi kitoko eza ndengwana toza kata mosala to akatelanga nzambe ti foto bongisa esiko mabe ezali oya moniki ya kokobongisa te yenda olandanga mais oya kolinga penda bongisa aolanda nde malobo na lobi po ya bongisa. Voilà, mesdames et messieurs, maman prophétesse, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur ces plateaux et merci d'avoir répondu à l'invitation. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ma solo Yaba Pasteur. Merci à vous, Bino Batbota, Kibiso du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous pour la fidélité et la confiance pour Pesaka Nama Solo ya Congo Télévision. Tant Bota la rémission. Bota la bino mo côté kasi bo benga pe ba voisin po ba ya kozwa ya mutuya o bino bozwaka ya important o bazwaka bino bango pe ba banako kozwango. Voilà, merci à vous pour la fidélité et la confiance. Bobo Sanate, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter à la chaîne, de partager aussi cette émission et ma participation à bino. Voilà, j'allais dire ma participation à bino na émission Nabiso na chaîne Nabiso Masolo et Congo Télévision, ils sont vraiment important. Merci à l'équipe technique au Bazaki Nabiso pour la qualité image, ce que vous moni lelo te présenter émission Oyo te solo Nabino te développer le sujet, c'est grâce également à l'équipe technique Oyo Basai Sarabiso Tolobaka vous servir, c'est notre devoir et détermination. Donc Bazalakawana toujours pour la servir bino. Merci
à l'équipe technique. Et merci au DG de Masolo ya Congo Télévision, M. Maurice Mboui, place à Zali, et pas à Karanamsala pour Nabino, téléspectateurs Nabiso, ou Botala Kabiso, et pas à toujours Namsala, tout PC Bambote. Merci à lui. Quant à moi, je vous donne le rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le été beaucoup na faire mandat bolingo chez la constitution. Donc dès les années vrai pasteur à Congo el bosso eza fachi. Berger liboso ezaye. Nganga liboso ezaye. Avant le parler beta match faut que ndako luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS.